Ingénieur Abraham Lingulu. Yango modernité c'est. Catherine Ndinga, Mama Boboto Samba Pambola yo. Edingandu, notre honorable. Amona likamo ezalaka na tango na yango lelo ekomi betango ya Fachi Félix Chilombwe Fumu Sabata mwana mayele Congo ebotama na 1960 Sentoma Aloko bamunetu mapeto swali panda Sentoma Premier président Joseph Kasavubu Deuxième président Joseph Désiré Mobutu Papa Vital Kayamba IAC Quatre présidents Joseph Kabila Kabane ONG Fogef Evariste Manuchika Mayolo Félix Antoine Chilombo Fachi Papa Yabo Yvon Penge Benita Shungila Jean-Claude Moussumbi Sylvie Tidjungu David Moukebae Président Gustave Yokason Fils Moukoko Quel que soit durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Lokola mwali sano na saju ya pamba mazela Gombo Moyingi ya pamba kitasa ekomi Marque Savio pamba bakola tongami Implice na saju ya pamba bopito tongami Totia Fatima boko ya zamoto yo tambatine liso Lisi Kabwe Fachoza Josué kotisa bana Congo na mboka kana Mwaka Sojede matindela kibiso Justin Kalumba Papa Lobaki le peuple d'abord Papa Lobaki le peuple d'abord Olembule le peuple d'abord Congo na biso telema na mboka Congo Claire Mbouye Tindika TV Congo Avenue TV Congo Tolingana Jenny Bosange La Patrona Mama Rit Fololo Cell News TV Yaki Nanzela référendum Deuxième président Yekoya Nanzela ya coup d'état Troisième président Nanzela ya rébellion Quatrième président Nanzela ya succession Quatrième président Nanzela ya alternance Appel Koé Alternance pacifique Salami na kimia nyoso Junior Moyowa Bukumbela Bor Quatrième président selon prophétie ya prophète Kimbangu Na sanjou ya pamba tomoni bexilien politique Kozonga la mboka oyo baki makala Fati Mexi
tomoni ba prisonnier politique babimi na 100 jours. Safrikas Président motema malamu boye tokozwa ye wapi Fatima Boko Pembe Aïbate Abomate Papa Béton Commissaire Congo Lokola Paradis Église Kingdom Church Mama Viviane Faïda Mama Molayo Tocha Fatima Boko Aye kuzungisa mboka Ba diaspora nyonso tosimba Fati Ba diaspora tocha Fatima Boko Tokonyo kama lisusu tena frescolare ya bana Ingénieur Abraham Lingulu Bekole ofele Bana batanga na condition ya malamu Bapara tota Fatima Maboko Poeta kende liboso Pepe Kongole tota Maboko Akende liboso Montaboye to monate TV Président Kobara Misala Exception l'espoir TV de la jeunesse et de toute la nation Osana soutien ya peuple simanayo Papa Kobangate Yone Mopunami Anjambe Dame l'office Junior Vangu depuis Londres Denis Fati Elongo na président Fati Bongo Ezo Tomamae Misala Ezo Salamae Bongo Ekomi Esikae Dani ya Béton TV Bo s'abonner chaîne abino yango wana Moura de la presse TV Flore Bangu TV Raison Badi TV Merci. Manangai